Voici notre dimension du Congolais, voici votre agence avec ingénieur Tonton Mwinga 16 mm. Papa na Kevin en agence 16. J'étais à Mila, Bazakoka, Tessa, Cocola, toujours imité mais jamais égal. 16 mm. 16 mm. 16 mm. 16 mm. Réalisation, clip vidéo, théâtre et cinéma, publicité, documentaire,
Amen. Vive les mariés. Gloire à Dieu. Vraiment, tu le baquet. Tango to sang. Amen, il offre des billets. Comment on a dépensé pour la mamie ça? Alors, papa. Amen. Amen. Les lois de mon père m'a désolé.
comme il faut tout gagner temps. Mbangu papa. Tulingi toka mwanazambe Amisi elengela makipo na olesi beso nzela mokima mambo ya pena soki tokokunda bato na biso kasi toyebi amen amen nayebi ke sema eza mingi sikoyo tosala makambo moto moko asalaka te azalaki na mpunda na ye sikoyo mpunda mo sikoyo azala na mpunda na ye mpunda mo soki alingi yebisi bakende ndenge avandi kwa mpunda azali alleluya mpunda bana soki anatelemisa amen abeli basina mpunda tele sikoyo mokolo moko bazokende a 0 metre neti place kanaza a 0 metre mpunda telemi sikoyo kola esengo alobi alleluya mpunda yekolaki kaka alleluya ifo Alléluia, la comtesse. Prophète, il y a constitué le foyer, il y a encore 5 jours cette unité. Par l'autorité que tu m'as donnée, Père Céleste, je prends de la main de cette femme qui représente toute la famille, la main de mon frère Maëlma, et je retire tous les pouvoirs parentaux. Vous avez besoin d'un papa, il y a Sifa ou bien représentant. Tout, salam alaikum. Papa, s'il vous plaît, revenir. Tiens là, si je ne connais pas mon bail, sa main droite, amenez-moi sa main droite. Il y avait quelque chose de amenez-moi cette main, donnez-la moi. Merci papa. La vôtre, vous tenez encore parce que vous l'avez donné. Ok. Papa, ça c'est votre fille. C'est votre fille. Oui. Vous confirmez aujourd'hui que vous avez accepté qu'elle a grandi, qu'elle est devenue mature, elle peut fonder son foyer seule, sans votre intervention. Oui. Bien. Ok. Par l'autorité et le pouvoir que le Seigneur m'a donné, aujourd'hui, je retire sur vous l'autorité que vous exercez dans votre famille sur Sifa et qu'aujourd'hui nous la déclarons mature et qu'elle fait faire seule son foyer avec son mari sans que vous interveniez. Au nom de Jésus. Amen. Papa, retirez votre main et vous allez. Merci beaucoup. Donc, on va mettre encore le maboko pour la cabote de ça. Merci beaucoup. Ok. Vous tellement bien, vous talent. Maemba, on dit ça tout bon. Tableau millier. Maemba. Bisous, bisous, bisous. Monica Kaye. Ok. On dit que balaye kovivre na ye landisama na makomi ya kolinga ye na makambo nyonso koprotege ye kodefendre ye ce qui montre mieux de azali nani? Nzela ya vie na ngai. Yo azali nzela ya vie na ngai. Yo azali lumière na ye. Ok. Ozoyebisanga na miso na tuke. Ovandi omoni mibali te. Omoni kaka DiCaprio. Ozoyebisanga ke okozala soumise epai na ye. Nandisama eleba na Nzambe. Oui, nandimi papa. Okotosa ye na nyonso.
Merci. Ano oyo esalami na rolo epolaka te ebaka te lokola nzambe azali ntango nateli yango ezingami lidusu eza te nsima moko ekangami elakisi ndenge bozobalana nde bozolakisa yango mokangani libela nzela kobimeza eza biloko esali na moko ya bato ezalaka elembo ya kolakisa ke Sifana DiCaprio azali moto moko eza elembo alliance na bango tobondeli mpona kopresenta mipana nkolo Seigneur baano oyo yango nde eza elembo ya alliance ya DiCaprio Mayemba na Kamwanya Sifa. Seigneur, sanctifie yango na makila na yo pour que bisika nyonso Mayemba kozala Sifa azala représenter. Bisika nyonso Sifa kozala DiCaprio azala représenter. Na briser ba force nyonso ya basali oyo ezaki na kati ya alliance oyo siko na bulisi yango na komisa yango biloko bisantu zwa oyo ezali ya tai ya mosaka mwasi na yo présentame pa bato Alléluia. Lelo nefa toyoka akakoyanisaki te azosala alliance na ye apromettre makambo azokotisa alliance. Bon, là, là. Ya liboso na ebisi oke naza na tata moko aleki batata nyonso aza konti ya banki na nga aza tata mpe mama na ngai aza nyonso mpo na ngai me amonanaka te olobaki na nga na ndimi lelo na miso ya bato naye koyebisa yo ke lumiere oyo tata na nga apesa nga ekomi mpe ya yo yo nde okomi representant ya lumiere ya lola na bolingo na se na moi mpo na zinanga sifakamonia yo nde okomi sens ya solo ya vérité ya molai ya mokuse ya monene ya mbongo ya bozi na se na moi mon général au bord de la rue. Voici notre dimension du Congolais, voici votre agence avec ingénieur Tonton Mwinga Saint-Philimène. Papa, na Kevin, agent 16, j'étais à Mila, Bazako, Kadesa, Kokola, toujours imité mais jamais égal.